Rwanda aza d'abord aza mouké. Si le plan militaire batalaka d'abord effectif. Bataille effectif oyo bozana yango en dehors de ça to na logistique. Toza en force terrestre oyo ke kokota ekosala radisol wana na Rwanda ezali. L'infiltration du Congo s'appelle les généraux. Voilà. Tala toza na 4 forces na kati armée na biso. Toza na force terrestre, toza na force navale, toza na force aérienne, toza susu na oyo etalibongo force aérienne do toza ba force wana nyonso toza na yango. Ceux qui te perdre na force aérienne, tu peux utiliser force terrestre. Voilà. Ceux qui te perdre na force terrestre, tu peux utiliser force navale. Bon, infanterie azawana, lokola azana kati ya force terrestre. Nangaza seigneur de guerre, nangaza rebelle, nanga nazo cham nanga lokola ba cobra matata, nangaza lokola nangaza na kaka aza seigneur de guerre, nanga yeko sala ba faire na ba tie pona ko pesa kaka crédibilité na M23. Oyo esalemaki ezangani na loba yango te, oyo esalemi na Goma basoda na biso babundi. Eza trahison chef de l'état mutalobaki yango. Eza euti na niveau intérieur. C'est-à-dire euti na kati ya bakonzi, ba officier supérieur ya FARDC na biso. Eza ngaite. Ça c'est le président de la République qui le dit devant les élus et nationaux et sénateurs. Na quelques membres du gouvernement. Nanga kokoma Uvira te pour votre information. Nanga kokoma Kalemi te. Kisangani kuta kokoma te. Nanga akokoma ba place wana te. Nanga soki akoya par Kisangani te puisque soki aye par Kisangani akozala obligé azonzela ya mai. Azwa fleuve Congo. Fleuve Congo akomi aleki mbandaka nda akoma awa. Soit soki andera fleuve Congo akozwa avion nda akoma Kinshasa. Mais à partir ya kuna biso na Équateur to kotolérer nanga akatisa te. Biso tokolinga te population ya kati ya Kisangani akolinga vivre buzoba ya Uganda ya guerre ya 6 jours esalemaka na kati ya Kisangani te. Double G wana population ya ville ya Kisangani même que Grande Orientale bakondima lisusu makambo wana te. Je vous jure et je vous assure que non, et kotikala jamais lisusu kozonga. Nanga son nom s'appelle la mort. Sama Lukonde yaza constitution na biso lobike en cas d'empêchement chef de l'état moto la président de la République et président du Sénat. Donc azana article quoi sage à pays. Alors lokolo ba pas maté donc constitution c'est ça y avantage. Vital Kamerhe aloba qui na session extraordinaire que les peuples congolais ont besoin de la paix et aloba qui que a répondant qui honorable Eliezer Tambou Mwamba qu'il ne faut pas réagir sous émotion. Jean-Pierre Bemba na que Jean-Pierre Bemba a recédé té. Le vrai problème est la guerre entre Kabila et Jean-Pierre Bemba. Mais oui, vrai problème est la rébellion est la guerre entre Kabila et Jean-Pierre Bemba. Ah bon? Bemba kolingate ndenga za pembeni ya Félix. Ezo gêné quand il y a Kabila. Ah bon? Même bien mobi histoire beta makana mobi guerre sale makana villa Kinshasa. Guerre wana ndenga za wana pembeni na ye kuna ikosimba te. Félix Bemba kolingate rébellion est kota. Pour ça rébellion est koti abike Kabila mutozongi la pouvoir. Du coup Bemba okende exil. Mouya yalinga ki bazwa ta ba journaliste ata atelier à une semaine ou 2 ou 3 semaines na kati ya Kinshasa formation routine sur la communication de guerre et linga qui a empêché tout le monde à communiquer na marque na ye a communiquer na chaîne tel et tie psychose na kati ya camp militaire et tie psychose na place tel mouya yandeza la ki responsabilité na ye ministre de la communication et médias tozo senga na ye a sensibiliser ba journaliste nyonso ata la partenance te il faut former les journalistes sur la communication de guerre. Très bien. Président Bosso, président honoraire de la 3e législature à Lobaka, a 5 ans de députés, chers collègues, quitté les groupes armés. Et ça qui message moi que ça qui bien mais à chaque mon application té. Faut que ça y il fallait tant Lobaki quitter les groupes armés. Alinga zo combo, il y a des députés on a passé en un procureur. Comme ça, azala qui na pouvoir ba koki kolongo la militaire ba député mosusu abi que tel na kati groupes armés, ba linga ba sala yango. Mais Mbosso za seul politicien Mobutu ngana félicitaka ye. Puisque la police est un corps militaire. Moi, je suis capitaine de la police. Namboka na biso tribalisme ezalakate. Ezali contexte ya ba politicien pour bazwa ba poste oyo ba régner bango moko, ba famille na bango, bandeko na bango ya côté mwasi côté mobali. Eza contexte wana ba yela biso ba discours wana.
Parce que moi qui vous parle ici, mes parents sont nés dans le sud. Omoni, ngai moko na eko bota mana centre, nazo vivre dans l'ouest. Donc c'est-à-dire même moi na nga opé ako na boti na l'ouest et l'ouest ako vivre le lo na est. Donc moi maman tribalisme égalité. On a dit que c'est un Congolais, tous à la bomoko parce que tous allés attaquer par Monguna, tous allés attaquer par Batu, oh bazali na Misu, oh bazako mona, oh ils na kati ya Congo. Le chef de l'État, le président de la République honoré Joseph Kabila, le président de la République lui-même a dit ça à Munich, non? Tout ce qui est en train de se faire, M23 est formaté par mon prédécesseur. Kabila a tourné à Sali Tribune, à PC, à Bassi d'Afrique, va publier. À lobby, M23 a aspiration à peuple congolais. Et il ignore que les Congolais ont aspiré guerre, ont aspiré tuerie. Ils ont pensé que Makabato. C'est-à-dire que les Congolais sont vendus et il y a Maman Rachel Obi non. Il faut que je machette na Augustin. Tala le ancien chef de l'État. Mboka epesa nyonso. Na université à Kara. Ba diplôme kutu ya malunga azui. Mboka epesa nyonso. Joseph Kabila tango yaki na mboko oyo. Azalaki kofanda na château te, qu'on se dise des choses en face. Joseph Kabila atikala kofanda na château te banda botama parce que mon papa na ye entre guillemets yé pe afanda na château azaki pe exilé politique. Rwanda génocide nae ezaye moko na France moto ba programme kayango. Ce n'était pas les Congolais qui avaient dit à Kagame kende au sala génocide. C'était même basala ka pona ko protéger pouvoir nae. Donc eloko Kagame au sala yango azobo sana et tikali conflit générationnel. Vraiment. Soué nanga ezalaka un jour na bana nanga na bota bango moko asala rébellion contre Rwanda. Donc il faut akende ko sala massacre na Rwanda. Wana eza soué na ngai, ça n'engage que moi. Puisque makila bato ekufi nazana bandeko bele naza mongara bangala bele bakufi na front est nde nazala bona zelaka mwana na ngai moko akovanja liwana bato na ngai na parti ya Rwanda na ko finir ko sala ka plan wana un jour ceux qui naza vivant ba ko finir ko venger makila ba congolais oyo Kagame abomi nga parti ya Rwanda. Ngai mwana ngai darama akovanjaka un jour bana nanga bakovanjaka un jour contre biloko Kagame asala ngona mabele ya Congo puisque mabele ya Congo epa na ngai zala lokola parcelle na ngai parcelle oyo zana yango soko zana ozamiso makasi te ozu problème na voisin boke na na parquet akobotolo lopango bana batikala ba fazer. Mission ya batwana wazalendo ezali bato ngo bazo vivre alors to benga na français na informel. Bazali vraiment ba soldat mais bazali ba patriote congolais ba telemeli munguna azwa mabele na ba onto ça bazali na ba FRDC bazali ba mapinga na biso bazali ko telemela o ba gardera biso na ba fond na biso po munguna ko tate ba bango bazali officiel. Ce qui ba nommé batwana ezali la des liaisons entre les autorités administratives na niveau ya politique na Kinshasa parce que ba jeune wana bazana zamba baza pe identifié te bazali pe ko bunda mutso azo bundela pe ekolo na ye ekolo pe eko récompenser ne fisque atana boîte à sardine. Mbote na bino bandeko balandi ya Corrector News TV Rachula Caramel tekute na bino lisusu mokola lelo kasi ezali wapi pe mawape ya koyeba lolenge ni bandeko na biso bazali bongo kokufa mokolo na mokolo susi elika moko ya sécurité ya mboka susi ezali moko ya kimia ola lopoto bengi paix ezonga penza la paix durable ne yango to bongo ko senga moko na moko kasi yango biso bapanisa ngo to ali pe kokoba moko na mokolo na lolenge na biso lolenge nini ya kosenga pena paix wana durable lolenge ni pe ya kosunga ba dirigeant na biso ya mboka lolenge nini pe biso bapanisa ngo to ko lendisa bongo ba kongomani nyonso to yebi ke na France bozali mon vieux Roger Moulenda Roger le combattant na Londres Olivier Massamba mobala bata mama Vimas na Newcastle na Londres Papo Chazali na États-Unis mon vieux dinosaure na Londres lisusu tozali bongo na Maxime Ndambi bozali vraiment ebele na Afrique du Sud to benga gaye simplice tumba l'autorité morale papa Mapasa en tout cas libanda ya mboka bozali ebele on peut pas ibo pesi pena motema na bio na Congo na Suisse na moni bongo papa na biso Tati wapi pa bozali penza ebele bokotaki bino nyonso tu na conférence na premier ministre mama na biso Judith Soumena Toluka toyoki ndenge bosololi na ye mituna nyonso botunaki ndenge pe ayanoli kasi biso bapandisango to ali bongo kana mission moko babi tosala front médiatique oyo toki kobunda koyeba lolenge nini toki kosuma mboka
okimi ekota eso nazali mopanzi sango na kobengisa pe invité nanga mokolo lelo azali pe moko bapanzi sango kasi ye azali bongo coordonnateur adjoint ya presse parlementaire c'est-à-dire maye ba question liée na parlement c'est-à-dire ndako ekelaka bongo mibeko oyo bandeko na biso ba député nationaux bazalaka nde bongo azali invité na biso mokolo lelo na kosenga na ye akota na plateau na biso mokolo lelo mwana mboka Darama na pesi mbote e kosenga na sengo pusa na muke. Merci beaucoup maman. Mbote boni. Oui, mbote pe na bandeko bazolanda biso epai kani bazwami na mokili nyonso mboka nyonso ezala boza na nsima ya ngomba boza na kote ya ebale boza wapi donc nalobaka na bokuse na oyo babengi yango planète terre ou soit na fin ya globe terrestre bozolanda biso na correcteur news tv vraiment napesi bango mbote makasi. Merci beaucoup nga kopengisa pe na koyebisa na bandeko ke ozali bongo patron to PDG ya
ata lelo Félix azate bana na biso ba Hérode na Bible tanga yoki ke Jésus abotami apesi ordre baboma ba jeune nyonso mais ba jeune nyonso de 0 à 5 ans baboma ba nyonso te suka Jésus atikala ki viva ba kimsaki et puis Jésus lelo biso nyonso tozo prier Jésus puisque Hérode aluka ki abomaye mais simba kité c'est que Kagame est en train de faire. C'est la future génération rwandaise qui va vous coûter cher. C'est vous les jeunes rwandais. Et que coûtez bino, beaucoup de difficulté à fréquenter Congo, beaucoup de difficulté de vivre avec les Congolais, beaucoup de difficulté il y a ce qui se passe puisque tu considères bino déjà comme un ami ennemi, comme un voisin ennemi. Voilà. Donc c'est difficile de vivre avec un voisin oyo. Oyebi question na ata atilanga poison na biloko odia. Bandeko bako tuna mutuna mingi balobi mama Rachula Caramel tunela biso papa Augustin azali bongo moko ya ba presse parlementaire bino na kati ya parler du peuple boko JGP les kamango lolengeni po balobi ke Sama Lukonde kuna likolo na Sénat aza traître na seawa Vital Kamerhe aza traître bino boza bato boko vanda na bango na ndenge ya mosa boko mona et puis mokonza moko atanga bengisaki bandeko nyonso ya union sacrée. Balobi azaki na bato ya félicitaki siko bato ya félicitaki te bangonde ba traître et puis basi liko boko senga ko ne voyage na ye c'est une façon ya ko skiver le lengini ba ko lobake Kindu Kivu et eu problème mais ye moko natif kuna asali kara nimo ni quoi. Bon ngai naza porte parole à Sama Lukonde te naza ni porte parole ya Bati Lukwebo soit communicateur ya FDC soit ya Gisson Bâtissons dynamique ya Sama Lukonde naza pété naza pe cadre te na kati ya INC naza na ngai nde journaliste wana eza makambo na bango soki bango ba se présenter kité ça ne me concerne pas bango moko ba yebi ndenge ba komaki wana eza ba kota politique ba salaka ba susu toyoka kaka nde baloba kaka no te ngai nde naza na poids politique yo za na poids politique te bon eza ba arrangement politique na bango côté wana vraiment na kokana nga oloba côté wana te. Mais c'est moment qui est traître. Est-ce que parce que juger mon tout traître en apparence ou parce que la personne a dit mot n'a dit aucun mot ou pourquoi on juger mon tout traître? Bon ko juger na ebisi OK na ebité puisque il fallait qu'on kende auprès ya ba état major na bango komeka ko vérifier état major politique komeka vérifier est-ce que pourquoi bazo se prononcer te soit l'histoire en ngozani ezape mutu na mutu azape na ba point de azape na ba avantage na e Sama Lukonde ya aza loko aza constitution na biso le bique en cas d'empêchement chef de l'état mutu aza la président de la république eza président sénat donc aza na tika loko sage à pays alors lokolo ba papa mbate donc constitution c'est ça ya avantage qu'en cas d'empêchement chef de l'état eza président du sénat siko biso to kolobani soka lobité botuni constitution yo le bique bon interroger constitution que yo le bique soki chef de l'état azate mutu ko remplacer eza président sénat siko yo constitution na ka oyo président sénat zo se prononcer te olobi nini botu na constitution wana ngai te madame bon président assemblée na lobi ke naza porte parole INC te ni abombe na yebisa ki OK Vital Kamerhe aloba ki na session extraordinaire que le peuple congolais a besoin de la paix et aloba ki ke a répondant ki honorable Eliezer Tambou Mwamba qu'il ne faut pas réagir sous émotion alobi ba makambo beleza ozo le kane photo ba congolais ba réagir ba mona ngote ke ezala ka teke ofandi boye kanda non na kanda te ba il faut réfléchir bien au peut sa réponse na yoka ki a se prononcer ki mais ce qui na question na alobi Félix Tshisekedi a félicité qui oui atangaki Jean-Pierre Bemba atangaki Liao atangi ba Gilwando atangi Mboso mais Mboso za seul politicien Mobutu ngana félicité kae puisque la police est un corps militaire moi na za capitaine na kati la police lelo yo kanisi ke na défense ya patrie rôle la police azawana za pona ko sécuriser population na bien nae voilà armée za pona ko sécuriser pays na ba frontière bon biso nde toza awa yo za na deep na yo ba to ba sa tra sécurité c'est la police qui va vous sécuriser voilà mais le lombo soza na mwana za na kati la police so ki mbosa sala biloko na ibi yango bien que non Congo oyo pesi bozui Congo esali na yenyo so po ba benga mboso azala reconnu mondialement akoki ko céder yango te et ça puissance na ya ko bunda pona mboka patriotisme Jean-Pierre Bemba na ibi que Jean-Pierre Bemba a cédé te le vrai problème est wana za guerre entre Kabila na Jean-Pierre Bemba mais oui vrai problème la rébellion wana za guerre entre Kabila na Jean-Pierre Bemba ah bon Kabila
Bemba kolinga te ndenge aza pembeni ya Félix ezo gêner quand ya Kabila. Oh. Ndenge même bino bobi histoire beta makana bobi guerre sali makana villa Kinshasa. Guerre wana ndenge ezana wana pembeni na ye kuna ekosimba te. Félix Bemba kolinga te rébellion e kota. Poso rébellion e koti abike Kabila muto azongi la pouvoir. Du coup Bemba okende exil. Sikona ajo ya komi nango avandi na CPI, aumeli, azongi, boye bobengani Félix. Allez, ya ki exil. Siko yebisa ngai. Biso epana biso bangala baloba so moni muto azui abomi ndeko na ndako. Ozana loko sala te zwanze ta liboka beta mutu wana na mutu. Boma est sur place l'état akanga yo moko okende ta ata ba condamné yo yo pe boma ki est déjà. Vraiment. Bemba za pembena Félix aza lokola gardien aza proche na c'est-à-dire siko ndeto za bo moto abeti openga na tiki okei. Vraiment. Ezalaka? Vraiment. Ezalaka te ekoki kosimba jamais ka tika Félix na maboka banguna. Ekoki jamais kosimba soki ke moto azobeta ndeko na yo il fallait ko telema bosangana ba kota kana na bitumba sa kotuna. Kota nano beta nano siko ba bakanga bino premier ngoni non j'étais de passage na moni ba beta ndeko na kota kimi yo za wa wana comme trop tard déjà possible beta ki déjà mtu wana. Vraiment. Merci beaucoup ndeko Gisèle Darama moko ya ba presse parlementaire pour na kochiter conseil ni européen na bandeko na biso ba pandisango. Bon biso toza ba journaliste toyebi ke toza na moi souffrance makasi pona kolobela makambo etali guerre mais faute eza ministre de la communication et médias za Muyaya jusque là ndenge bitumeki na ngoboti atikali ko benga tate abenga Monisco abenga ba UNHCR bazana formation oyo ezalaka sur conflit de guerre oyo ke bakoki ko zoba journaliste ba former bango ata atelier une semaine sur la communication de guerre. Muyaya sali yango te. Muyaya se contact de briefing na ye pensé na ye aya kanda exposer yango. Or tozana ba partenaire lokola na tanyo 7 for common grounds. Ezana kati ya Monisco tozana ba partenaire wana belé bazana ko ba pesa ba journaliste formation sur les conflits ou soit formation sur la communication de guerre. Muyaya linga ki bazo ata ba journaliste ata atelier à une semaine ou 2 ou 3 semaines na kati ya Kinshasa formation routine sur la communication de guerre. Et linga qui a empêché tout le monde à communiquer na marque na ye a communiquer na chaîne tel et tie psychose na kati ya camp militaire et tie psychose na place tel. Muyaya ndeza la ki responsabilité na ye a recruter ba journaliste nyonso a bengi bango ba lekani par formation po esala ke bango nyonso ceux qui va bimi formation on a bakoy bakeno c'est comme ça qu'on communique ici la guerre quand vous êtes attaqué c'est comme ça mais jusque là non je vois même nazota la terre en télé oyo UN Habitat soit Monisco soit cette for common ground atikali déjà kopé sango na conflit de guerre donc ba journaliste bazo se communiquer na marque na bango et belé ba vivre na zone de guerre té ayebi na yeka ka ketan la ville telle est tombée, je prends cet aspect, à ça il y a un papier, à écoper ça ne TV que non, la ville telle a été tombée entre les mains des. Ils ont posé les masala, à télécharger photo et les cas n'a pas quoi. Or, ce cas information on attend à zoper sango, na nouveau ya cas militaire, les épouses militaires et comme un capsicose. Alors bien, na tu colonne d'information balobi. Mboka bwekwe mobile nanga zaki kuna okomona otie matanga na kati ya camp pour la communication za la TV. Mais oyebi yango te faut teza nani faut teza Muyaya ministre de la communication et médias tozo senga na ye a sensibiliser ba journalistes nyonso ata la partenance te mais ata rappel partenance te non briefing eza club d'amis te mais ça kata salle boyo kota mokili mobimba briefing eza club d'amis ngana mela na bandal te mona nga déjà na bandal ngana mela na bandal te siko yo mona na kota na ndenge ni briefing to oyebi yango za ka même bilongo za ka même chaque jour ndeza wana azwa batu oyo bazana ba audimati ya makasi bazana audience ya makasi que ce sont les réseaux sociaux azu bango ba bazo ba journaliste ba recruter ba journaliste bozo le bateau défendre patrie voilà mais patrie yango comme na nga partage bobombani pemel bobengi club d'amis non Muyaya naibsio il faut former les journalistes sur la communication des guerres Dédé quitter stade ya club d'amis soit institut supérieur Muyaya qui s'appelle briefing mais ba conseil ba journaliste opesité otake kaka mais ba journaliste na koyebisa bango ba journaliste na attaquer te ba journaliste ba ko se communiquer baza encadrer sur la communication de guerre ce qui est vrai alors baza wana ba ko communiquer na marque na bango pour que to kate hémorragie wana rassembler tous les journalistes bo besoin ba partenaire Monisco azana ba module wana nyonso ze pa na ye puisque Monisco a dépêché dans le monde ba journaliste sur
différentes guerres dans le monde. MONUSCO, journalistes ebele bakendaka so tali Ukraine, au moins balataka ba presse. Les journalistes là sont formés pour communiquer sur la guerre. Ce que même ndenge tozana communication sur la guerre, si tous les journalistes étaient rassemblés, tozuka porte-parole phare de COE avec 1 2 3 modules, les journalistes seront outillés comment communiquer si une fois vous êtes attaqué. Bon basali en côté, bazana bazo se contacter na briefing. Ba se contacter puisque après briefing, il y aura le billet vert. C'est comme ça to ça la ni. Merci beaucoup. Ça c'était le point de vue de Augustin Darama. Merci beaucoup ya koyamba ya ko ndima koyamba na plateau na biso ya Corrector News TV. Merci vraiment beaucoup. Mbote mingi na président Justin Kifuta o wapezali président ya presse parlementaire. Mbote pe na bandeko nyonso comité mobimba ya presse parlementaire. Musala kitoko ndenge bozako ko baboko ba toujours ko sala ngoto okuta na rentrée parlementaire. Merci beaucoup. Alors toli ko continuer bongo na maso na biso ya discussion sur le front médiatique na bwende to bengisi su moko ya journaliste mo pandisa monene na kombo ya Lewis oyo to ko benga ye na ministre oyo ndeko Lewis ngai na pese mbote bandeko pe ba yoka yo mbote na ba congolais nyonso baza kolanda biso mbote na ba nyonso bazali na front kola ba wazalendo na ba FRDC courage pour garder toujours Patrick Nabiso ata 1 cm et qui n'était na monguna parce que banguna bazali ko viser toujours bazwa Patrick Nabiso basali histoire oyo et les cas na États-Unis histoire oyo et les cas na bamboka mosusu donc toujours au front pour combattre l'école Nabiso. Vraiment, toujours au front pour combattre l'école Nabiso, il a combattre l'école na pour kimé à sur le côté. Quand tu connais mususu ba koloba likambeta libongo tribalisme même ko la lelo. Nini penzo koloba itanke mo pandisango. Itanke moko ya tribu moko songolo. Na mboka Nabiso likamwana ninge botelema wa pelo lenge ni tokyo sala biso itanke ba pandisango to ko sunga mboka pour na ko sisa hémorragie wana ya tribalisme. Mama journaliste yo zali ko sala musala moko nanga tokendaka ba reportage na ba différentes provinces pona ko meka ko pesa la sango na mboka na biso tribalisme ezalaka te ezali contexte ya ba politiciens po bazwa ba poste oyo ba régner bango moko ba famille na bango bandeko na bango ya côté mwasi côté mobali eza contexte wana bayelaka biso ba discours wana mais ce que côté sur le plan psychologique normalement biso ba congolais tous en tribalisme ezati parce que moi qui vous parle ici mes parents sont nés dans le sud omoni ngai moko na eko botama na centre nazo vivre dans l'ouest donc c'est à dire même moi na nga opé ako na boti na l'ouest ako vivre lelo na est donc maman tribalisme ezalité si aujourd'hui vous quittez ici vous allez dans les Katanga on comprendre qu'il y a des Kinois de bato bandundu abotami na Lubumbashi akoli kuna aboti pe kuna atikala ko na Kinshasa te sa mode de vie c'est là-bas constitution la biso epesi déjà et anoki mutu nyonso azali na droit ya vivre partout na mboka na ye donc so tokoti toujours na hypothèse wana ya tribalisme ezali mayele ya ba politique na ba politicien o balata nzambala po bakomi pe ebele bazolata nzambala pona ko meka ko diviser peuple congolais pona plan na bango ya balkanisation ekota na kati ya mboka na biso mais oyo nazo ko senga na ba congolais tous la bomoko parce que tous allés attaquer par monguna tous allés attaquer par bat oyo bazali na misu oyo baza ko mona oyo za na kati ya Congo pona to empêcher bango nzela na et ça les mater donc c'est ça ce que je voulais et c'est to fungola misu kasi alo démarche ya 5 et cc wali mopande sango uzali mopande sango talaka mai politique na lisu nini ko tala likambo démarche ya ba sali nzambe ezali mabeti démarche ya ba prêtre ya ba prêtre ya église catholique na ba pasteur ya église protestant ezali mabeti démarche nyonso soki ezali komema biso na pe tokondima yango mais soki démarche ezali komema biso na ko diviser ba peuple congolais wana biso nyonso tokotelemela yango je donne l'exemple comme l'ancien chef de l'État connu de tout le monde Joseph Kabila il a fait 18 ans en tant que chef de l'État ba propos na yo o alobaki o alobi o bato baza ko sala ba commentaire na ba lolenge nyonso ezali malamu te parce que azali pe moko ya ba oyo ba congolais baza azali ko exemple ndenge ba prêtre pe baza exemple donc mutu nyonso soki aza ko tenir discours o ezali ko za la confort na ndenge tuza ko vivre na kati ya mboka na biso te il faut ko telemela ko barrer route pona mboka ezala diviser te poto komati na procédure oyo tuza ko kanisa ke non mboka na biso ezati tribalisme na kati donc il faut ko telemela ba biloko abongwana tala lokola ancien chef de l'État mboka epesa nyonso na université akara ba diplôme kutu ya malunga azui mboka epesa nyonso Joseph Kabila tango yaki na mboka oyo
azalaki kofanda na château te, qu'on se dise des choses en face. Joseph Kabila atikala kofanda na château te banda botama parce que mon papa na ye entre guillemets yé pe afanda na château azaki pe exilé politique omoni atikala kofanda na château. Joseph Kabila yawa mboka epesi ye nyonso na moment oyo bato baza kokufa batu baza koboma bana baza koboma ba mama baza koviole batu na guerre oyo Rwanda impose biso pona kozwa ba ressources ya biso po ya tonga mboka na ye babetele maboko ya Rwanda azali mboka moko ya bien mais alobi nini ba makanisi ya bongwana nde tozali kotelemela ba personnel te mais soki mutu ayi na makanisi moko boyo oyo tozo komona ke dans les jours à venir et écouter biso chiar parce que biso ba congolais tozo ko vivre na plan moko boye to planif to vivre na plan ya planification te. On comprend, hein? Tu vivras le rôle bon quand on te donne les postes, ceux qui aussi ces classes ba pesio musala, yo zo monaka bandako, otonga ba immeuble, ozo planifier te. C'est-à-dire ni ba yo bazana politique, ba planifier te que lobby to kolemba, to préparer lobby. Nanya kozala lobby ni na armée. Yo za ko mono yo za kolega na armée. Ba général ba komi na bango ba homme d'affaires. Général azo tonga ba immeuble, général azo tinda donc général azo sala onyo civil azo mission oyo principal ba pesaki pour à protéger ba peuple azako protéger ba peuple donc ba tu ya bongona ba idée ya bongona soki ezali ko kende na nzela oyo ezali ko protéger peuple congolais te na mabele na été il faut ko telemela ko barrer yango donc ezako tulikamba ko banga te parce que quand on reste na fanatisme nde zomona lelo na ba mwamboka moko ezangatina ezako sakana na mboka na biso tako kotika la fanatisme te wali mopandisango otalaka bongo mami ma ekolo ma politique. Comment la dirigeant na biso bateau mon konzambo ka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pesi confiance o bazali na sima bongo ya la première ministre Judith Suminwa nani penza ako inspirer confiance pour to yoki balobi ga manene ko sala nani penza ko inspirer confiance to bate mon konzambo ka so moto ya longwe en tout cas au sali moi erreur et vous ala nani et puis ndenge féliciter ki ba oyo akutangi na bango na famille ya union sacrée a féliciter ki bato mususu bato musa féliciter ki te na kati wana penza okoza na makambo nini ya kobakisa eloko ngai naza kobakisa na ba congolais aza plus beaucoup naïf congolais azali naïf na démarche na ye mais ba oyo bazwaka courage ya kotelema ya mwana tolobaka bato mabe na miso bato donc congolais à travers idée à chef de l'état ndi alobaki ke akosala gouvernement mosusu akokotisa mpe bato mosusu baza libanda mpo tozala kozala ensemble mpo toconstruire mboka na biso toluka kimia tribalisme ezala aspect ya tribalisme wana bato bakanisaka ezala te parce que tribalisme na mboka na biso ezali contexte réalité eza te ezala te ndeko Jean-Pierre Mbemba na moment oyo bazo agresser biso Jean-Pierre Mbemba alakisi niveau ya patriotisme na ye tomoni bandeko lokola madame la ministre des affaires étrangères oyo muto atikala kozala politicien te muto babengika balobi tu as fait de bonnes études ya kati sala na biso to pesi tâche a confirmer yango azako nyata diplomatie epesa na bino pe ba ibozali liboso na biso lokola basi parce que bino pe basi na balukela bino te bo revendiquer bozo revendiquer na mutu ende tout monde yo sala musala na yo na courage nyonso na bit nyonso de momi wana pe alakisi babengisi aye alakisi premièrement patriotisme na ye azali ko sala musala batu ya bongwana ne tuzali na bango posa na kati ya bakamba biso batu lokola ba nako banda koboka batu mabanga te mais quand même je parle par rapport ndenge chef alobaki ke lokola ba ndeko liaou alakisi ba patriotisme ba ndeko lokola oyo nani mokolo parti nani comment Gilwando alakisi nde bazoko mobiliser ba jeune mais na quel côté négatif bande comme mosusu batikali kimia bazali kozela na ba rêve na bango o bazali na bango rêve machiavélique ke nanga kokoma na Kinshasa soki Tshisekedi akei baye bazui lisusu ba poste parce que il vit que de ça bazo vivre sima égoïsme bazo vivre sima ya chichetisme pona ko nuire avenir ba peuple congolais ko telemela bato bongwana le tozana bango poste te moi tango muki oyo mboka na biso na crise bato batikali kimia oyo bato babetala maboko bato baya ko réclamer par na bango bato baya ko réclamer bazana terme balobaka soki ya ba parti politique ba balobaka nini pour sur point politique bato baya ka soki o ngana za na 30 députés on a 20 députés ngana za boy batikali kimio na moment oyo Congo ezali na posa na bango ozomona na Goma tango ba rebelle baye en soi disant ba M23 bazali ki makasti tozali na ba brave soldats ba FRDC na ba jeune homme oyo bazali ko bundela mabele parce que jusque là la plupart des gens
baza koloba wazalendo azali kobundela mabele parce que eloko biso tozala nango na Afrique awa tozali kaka na mabele na biso na yango tolonaka yango tofanda nde ba arrière grand père na biso batikela biso nde ba jeune wana baza kobunda ba jeune wana babundi na ville Goma mais tellement que guide azalaki te ba généraux nyonso tout la mwisi naza ba homme d'affaires oya kimi akena no kimi akena sud ba coopérant ba kimi batiki ba jeune wana bazangi commandement nde bamoni batikaki na bango ba arme ya mosusu bakoti na bango zamba mpona nini bakongolais babanda kozelaki bapoliticien wana napesaki exemple côté armé tozongi ke bakongolais baza na ta ya crise bapoliticien balakisa ke bazalaka na biso balobelaka biso batelemela biso bapoliticien batikali silence bamosusu balingaki badevie bakende na ndenge ya mayuya bakende oyo bakei kosala toza mpe na bahôpital ya bien wati checking soki nini wana baloba checking soki nini wana baloba na français je ne suis pas médecin mais balinga basala yango wana nyonso wana eza koloba na ensemble eza nini congolais tolingana tribalisme ezali te moto azali na sud moto azali na nord tozala bomoko po totonga ekolo na biso na avenir ezali bana oyo biso tokobota tokotikela bango mabele oyo wazalendo baza kobatela. En parlant de wazalendo mpona kosilisa bawazalendo tokofélicité bango konza mboka pa félicité bango a nommé 2 coordonnateurs Justin Bitakwira pour la Sud Kivu et puis nani ndiko na biso le caisseur adjoint à l'Assemblée nationale Sénat pardon Bisika Pascal Omana pour na Nord Kivu. Alors ndenge ya nommé bango mission na bango penze kozala nini et puis le lenga nini bango bako ko apporter soutien et pas ba FARDC pour que vraiment en réalité peso ngapenda na mboka. Mission ya bato wana wazalendo ezali bato ngo bazo vivre alors to benga na français na informel bazali vraiment ba soldat mais bazali ba patriote congolais ba telemeli munguna azwa mabele na bango c'est ça bazalendo ba FRDC bazali ba mapinga na biso bazali ko telemela o ba gardera biso na ba fond na biso po munguna ko tate ba bango bazali officiel ceux qui ba nommer bato wana ezali la déliaison entre les autorités administratives na niveau ya politique na Kinshasa parce que ba jeune wana bazana zamba baza pe identifié te bazali pe kobunda mutso azo bundela pe ekolo na ye ekolo pe eko récompenser ne fisque atana boîte à sardine bato wana pe baza na basi na bana avenir pe yango pe il faut ezala parce que bazoko bunda bazoko kufa yango moni ba nomi ndeko Bitakwira na ndeko mosusu wana Bitika po bameka kokendaka sur les zones kosolo na bango po bango bazali bana ya Bisika wana parce que bao bazoko bunda wana baza baleki na bango baya na bango bana na bango basala liaison wana na bato baza ko diriger mboka gouvernement en soi bayeba ke ba jeune wana bazoko yango moni ba nommé bango mais la chance ni les opesa bango et ba coordonnateur ba wazalendo chance naza ko pesa bandeko wana ba nommé pour ne pas trop parler de beaucoup de choses nandeko Bitakwira déjà l'accès déjà niveau ya patriotisme na ye comment il aime ce pays azali kaka na mboka oyo mama ke bana place bakunda mutolo na yo okokende ko sala ta 50 ans na États-Unis vous vous rappelez de l'ancien ancien président bureau d'Ach Mokwawa tout ça na papa na Mungala il a passé toute sa vie aux États-Unis mais suka ki wapi kozonga ke bana place bakunda mutolo na yo donc ezali place akobatela makasi donc soki Bitakwira azali wana azali pona komeka ko tiamaka monyoso na nzela sur le plan normal parce que bato wana baza vivre na informel donc toza ko encourager azala na motema ya bo papa azala na motema ya ndenge azala na motema ya bo patriotisme pona ko kamba bandeko wana po ba continuer toujours au défendre mabele ezali kambo mabele ezali likambo mabele ba musicien ba betaka na ba musique na bango te ezali likambo mabele ke Rwanda azako tangi sabana na civisme na yeke zone nyonso wana ya Nord Kivu siko na sud ya Nord Kivu ezali ya bango et pourtant ba grand-parents na bango ba pesa bango place wana na 1958 avant l'indépendance ba pesa bango ke ndenge bango bazana ba kimi kuna baya ba fanda et pas bandeko na biso wana batende baza ebele ba bikolo ezebele wana les Ndande avaient refusé que bato wana ba fanda na bango te les Ndande bazana nord ya Nord Kivu okomba ba boya ki baboye ko yamba bato wana bato ya sud ya Nord Kivu bayambaka bato wana mais bato wana bazolinga nde bakoma ba propriétaire ya mabele bakolo mabele baza sur na valeur te bato wana baza banani ce sont des tout Rwandais bazolinga ba s'infiltrer na mboka na biso pour mission na bango ekokisama pour rêve na bango ezela réaliser yango nde tout ça côté les lelo. Merci beaucoup ndeko Lois ndingo ndima ki penda koyamba na plateau na biso ya Corrector News TV te comme na soba TV zangu ngabo comprendre que ba journaliste balobaka mingi mais bazala ki penza moi le kama motuya ko pesa ba yimoka e ba kongomani surtout
na baye oyo baye ko bundela penza mboka ba pesa molimo nzoto na bango basundola ba famille mabota basi na bango pona ko kaba bongo komikaba mambeka pona mboka na biso na boyende topesi yo longonya mingi tokozwa yo mikolo ezali koya. Merci beaucoup maman. Merci na bayimboka bolandi biso de partout bozalaki ebele pona kolanda biso pona kolobela bongo masolo ya mboka boyoki wana baninga bandeko ba journaliste ba panisa monde ba kopesa pena wa mbela na bango na maetali mboka lolenge nini koko zonga penza kimi kokota toko féliciter mwana mboka l'honorable sénateur Pascal Bitika Omana oyo mokonzi mboka si bongo ko nommé étant coordonnateur ya ba wazalendo oyo bimpena un véritable wazalendo kuna na Nord Kivu. Pour féliciter Pélisus mwana mboka Justin Bitakura OEP abimi bongo coordonnateur ba wazalendo kuna na Sud Kivu. Vraiment merci mingi to ebike musale ko sama to mona lolenge nini le sénateur le questeur adjoint ya Sénat l'honorable Pascal Bitika Omana ndenge nini soki ya kiti na mboka na ye lolenge nini na salaka po ete baimbo bato mboka na ye nyonso wana baza na kimia bayamba message ali bango ya mokonza mboka to monaka to mona olenge nini na lakisa patriotisme na ye Bitakwira pe biso papa Justin to mona ndenge nini na manifesta patriotisme na ye. Alors na moment oyo musala bango esami malamu e mona na miso bato yango mokonza mboka poni Pascal Omana Bitika comme coordonnateur ya Wazalendo na Nord Kivu et puis Justin Bitakwira coordonnateur ya Wazalendo na Sud Kivu na bonne to pesi bango ba chance belé ba ko kisa bongo mission na bango parce que to yebi ke Wazalendo ali moto atangeli kelasi ya mando kité mais ali ko bunda pona ko pesa maboko na FARDC pona ko luka penda kimia pena ya solo e kota na mboka na biso ko mpo to kufisi mingi plus de 8000 morts ezali penda pasi mingi ko mo bandiko na biso ba mama ko kufa bana ko tika la bango moko ezali penza eloko moko ya pasi mingi kasi sepeli mingi ndego za yaki ebele pona ko nda biso to ko senga na bino po pesa biso ba commentaire na bino ba point de vue na bino pe bo s'abonner massivement na Correcteur News TV Rachula Caramel na ba Correcteur News TV ezara ya bino.